Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà, mesdames et messieurs, toujours à Kinshasa, Awa, donc plaisir et à Okuta Nana Sandraline Naba Beauté, autre que présenté. Voilà, tout ça là, Awa na Kachakin. Je crois que Batouye parcours ya Sandralina. Donc Lelo Oyo a comment au Sambela. Alors tout ça une émission Lelo. Émission Lelo ils allaient pendant qu'on le belapé sur vie spirituelle là. Est-ce que Sandralina a bon la mutima vraiment ya solo? Sur a bon la mutima, quels sont les éléments Oyo? Il y a preuve autour le bagno Sandralina bon la mutima. Tout ça, tout la vie na mobimba. C'est vrai que passer na ya kala, oh aussi boyebi. Bon, tout côté on peut nater, mais peut-être na kata makamaro loba sur vie spirituelle na ye. Tout bien avec ozongi la muke oyo et les cas en tout cas na vie na ye. Et puis na kata émission na biso avec Sandraline na lelo. Tout le aussi sur Liwa donc il y a oh boyebi Rafine Tumba. Ouais, à Koufi na Belgique, en tout cas ma condoléance na famille à Rafine Tumba. Alors Liwa na ye, c'est vrai que les années de spéculation est belé. Bazo parler aussi ma spirituel na kati comme il y a finga qui peut battre belé bazo lo batam sous kofi mutabomi et sous denglesi bazo lo baso qui fait rigola Sandralina azali mieux placé il y a repère ça moi élément de réponse par rapport à moi parce que azalaki na milieu wana ayebi comme les kaka est-ce que ko lobela muntu likambo et puis likambo ko elio est-ce que ça c'est possible ça les manandeng wana tout à l'heure on le na kati na biso lelo bien avec Sandralina toujours tout le aussi sur ma situation dont il y a Peniel Kalamba, il y a ex-femme il y a Mike Kalamba, il y a vraiment la carte de dépression makasi, donc il tentative il y a liwa, c'est la tentative. Mais tu regardes un peu au temps là, qu'on a un peu lecture donc il y a Sandralina par rapport à la situation il y a Peniel et puis qu'on a un peu par rapport à passer naïe à Sandralina. Si tu as passé naïe, totalement où Sandralina a dit qu'on vivre, est-ce qu'il y a des points aussi communs? Oh, il y a établir sur le awa. Tout ça, c'est pour sauver également. La carte à l'ibungate. Bon, les qui n'ont pas de mabete. Je crois que l'émission ils allaient pour la côté, jeune fille, côté à Bandeko. Oh, je suis pressé dans la vie. Pressé Zali à côté parce que Keba, ou comme là, ou éviter. Sandralina, bon d'abord, beauté. Yalima, soyez les bienvenus, Yalima. Ami encore papa. Voilà. Yalima, à Toza, Nagisasa. La Katakine, avec Sandralina. Nathalie, Penotel, Yalima, on vend dans la mission ministre. Bon, on a fait une opportunité, on a fait mes condoléances dans la famille à Rafine Tumba. On a fait une petite vraiment. Masque na petit na pour nga pena naza ya sa national donc na la mukolo batunios on a petit na yo ndi makaya moza mukolo so bango ndi matin tenga mukolo ya Congo mobimba ya sa tu mona te ba maman be ya sa la kombo mongo bat ba sepela donc na pesi méconnaissance ya famille Rafid Tumba na pesi bambote na ba fan nyoso balinganga balingaka émission ya Lima en tout cas na sepeli pour mona na ya Lima boa face à face en tout cas ya Lima pesi nga valeur tant comme qui ça bi Sandra il faut y a un hôtel Naza tout ça une émission c'est la considération ma casta ka ya Lima ba grand journaliste donc a commis qui ne pas bien Naza voilà donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir Sandralina tout ça na Lilo awa oyo boyebi Sandralina
Tokolobelango rapidement vie spirituelle na yo na kati ya ndenge bato bayebi et puis awa pe na opesa mbote na Guy Pondele azali serviteur de Dieu en face awa toza na ye c'est serviteur de Dieu afin en Hollande toza na awa mbote également Guy Pondele voilà serviteur de Dieu voilà toza na awa pasteur azali pasteur voilà père na Emmanuel Dodi d'accord voilà donc on passe également alors Sandalina to banaka le bandeli vie spirituelle Sandalina bato basi ba mona osambelaka tout ça puis on en église aux akobina ba de Sandalina donc aux kata makino au niveau sakanate ko semble bina ba to mona kayo mais quand to solo moi muke parce que ba soupe ba pena doute ngo ba non Sandalina c'est comme si délivrance des pipinda ici là ici mbaté tout bi capé ko soit sur sa vie spirituelle na yo alors ils allaient rendre d'abord ngana to so moi muke na sima qu'est-ce qui s'était passé la vie na yo pour que au changer de côté ou comment ensemble là non les kaka bon na uta ibena bango ba yebi na uta quartier latin na uta BCBG to ko bandila on te sande na beauté no so yebi histoire na mais comment na tamo boye na le cas internet na dolo bela ba vie na ngani jibe mpia na vérité ko faire de vérité pour biso to finga raté to ba vérité donc il ça là qui te garder biso en vie pour toi na nzambe to ba vérité to ko sa makambuté mais na vérité na loba ki wana na 2020 na 2020 na Zombasu 2021 Sumbasu enfin Bambasu soit qui est par rapport à vérité lobaki sur oui ça va vérité musu sur na lobaki vérité musu na lobaki ça va secret biso na bango il fallait bimater et bimaki bon 2021 na 2020 na Zombasu 2021 na Zopembasu ben na mona ke ken pia na sanga bi Sandra moninde liboso ndo le internet ite ba combé zala ite maintenant comme ko ba vérité ba combé il faut na 2020 donc bas 2020 on a bien mbasu ba sambe ba bokoko kaka ba simba ki ici là qui mais 2021 peneza ki mbasu ki ne peneke yando ko tambola serpent so matangati na mutema et senga ki suba to bokoko te senga pena spiritualité et ko senga pe ma manzambe donc ça est que ken pe na mkutana kinanga éviter Sandalina ma beauté minute il faut na l'action musala nzambe ma le prophète Emmanuel Dodi ye peneza na nzambe ya solo na kato mo mke parce que avant pousser tout comme un prophète Dodi parce que awa nga mis ba précision hein on a détaillé nos zoloba ozoi bambaso parce que le ba vérité ni nango et la kisaki ki ezali en fonction ba plutôt loba ki ndo zoi mbaso est-ce que na nga yebisa que ezali pour la vérité na ndo loba ki bon ezali yango kaka po nga na mbala batute nga pena na zamu tata mona mibale belete nga jona nga bina mbale batute mais na lo ba ministre ou baso na bala ministre na ezali pena ba bala ngai banga bala nga pena de moi ça libala deuxième femme mais na boyaka ya ministre pena na boya bato eba tina na boya libala ministre te po ezara ba proposer nga deuxième femme na ba nga na vif na zombala nga moko ya omoni ke na zonga ko bina na boya libala ministre po azara mobile na ngate mais nga jona nga pena zara jibe mpiana o ba no so ebi na nesi monda kumako jona ngai papa bana nga bakufa wana bala bakufa na mama wa pauvre papa bana nga bakufa d'ailleurs jo na nga mukimombe baki obotaki bango bakufi be zalaki ya vrai na la fausse couche te yango mona kizaki balongola nga po sala ba fausse couche quoi donc pour la yo ba vérité oyo yaki na télévision bato lobelaki bango nde babwaki lako bambaso bon ouais profiter hein c'est ça aussi ah profiter la spiritualité qui va quand on a l'état mais ngamo na santai ke na mbala batute na mbala batute lo ba goûter laisser mbala mo mutale alandi landio au salon pe na kuzu moi ce n'est pas ébaté en tout cas non te babela nga ke sanda mbala kingani na mbala nga za HB mpiana ina 6 mois na pe na mama mbala te na be mama njoto te ba do ba yebi na mbato te par rapport et na banda ki makamo internet après mambo internet ndé na zuba bambaso donc ndé na zuba bambaso like bato babia atika ko ba présent na yo tika mambo ba musu ba vérité musu ba bimisarate boy monter ba komi ko takeo 2020 ozumbaso 2021 tika mambo ba président yo mona ke 2021 kene ko memanga ipa prophète Emmanuel Dodi abna hymne c'est fait na kenara dimanche na mbasu en tout cas ba no so mona ngoleka ya TV et na dimanche na mardi na ola mukala tongo likole kauki donc na 2 jours après na bika ke pa prophète Emmanuel Dodi na mona kwa na kama na nzambe te na moni prophète wazana eloko nzambe funa kama nzambe ngapi na ko ma ser ndo mona ke na comme pe ser mais ngana za hypocrisie papa Alima na ça batuke 100% mutabika azaka nzambe ngana bika 80
etikala 20 ana ye mo nzambe ebiso akokisango bika 80 ça dit quoi? Ça 80 dans la spiritualité maman nzambe ko tinga pena 80%. Mais ça quand même belé. En fait on bon ça dit que par rapport à la délivrance nayo, on le bakino à 80% on a délivré. Ça veut dire délivré, ça veut dire que naza robika na yebi ke na minito mabina malam na yebi ke naza bo mona ngana boitité. Au monde on a diambaté, au monde on a chimbokito, au monde on a masangaté, au monde on a fétité, au monde on a matanga ba na comment compter ba matanga na ko kende, au monde on a teke na tambola côté ba ba osala kindumba wa en plus ça fait 5 ans lelo 5 ans lelo na balala ngate na la mobilité pardon le terme 5 ans donc na yo ba kenzo to na ngai ko tanga milimo ebele il faut est-ce que délivrance au prophète Emmanuel de Dassa qui n'a fait milimo ba kende donc et 5 que là milimo ba kende nga penzo te vendre kimia quoi donc on a ça 5 ans balala ngate en tout cas na za na ba pasteur tout le monde ko to bala nga bala nga ya chapelle des vainqueurs pasteur moi za chapelle des vainqueurs nga bala nga pour apôtre moi za na binza ipene nga bala nga na za na batu vraiment pasteur beba nga bala nga en tout cas na tala ipe ba état spirituel na ba onde tu pasteur on peut être baza makiona baza na lo nzambe te na omoni ke na vandi na senga nzambe Alexandra mobile na ngai o mobile oyo ke alembi vie ya limoni mobile pe na ngala na bala ke ya lembi vie nga pe na lembi vie to se reposer. Tu comprends? Mobalo a sali vie à lembi. Nga pe sina lokola sala vie pe le sina lembi. To kutana mobala bongo pa yebi nzambe. To se reposer na biso to bala ni. Na posa mobali te moko yeboye. Ai nga bala nga po emso accenter lo mo izana kati na nga. Abala nga poza pasteur na tombo l'église na e. Emso ya pona nga pona intérêt en plus ya zana miso zana pai. Kota la côté ya omoni ke bat bazo kanisa ke nga sandalina. Au sanani na vandi na botarate tous les sabotés na obo ne mibali nazo luka ne mibali ya ebinzambe mobalo asala vie ya lembi ndetinga to vanda na biso to se reposer to sa bolimo na kimia afin nengo comme na vie na bonzambe quand même belle balinga okaka ebele na biso ba pneso c'est pas na moment na tangi pasteur mo chapelle des vainqueurs na otanga na on a ba msupe ba apôtre mo na ipeni kuna na za ba pasteur ebele bebe ba komela nga balinga ngai donc na moni ke ba nga ba ya pona intérêt ba senti ke elo mo izana kati na ngai baza pena ya robika te preuve après nga mo kuton ba pasteur ba olinga nga bi so pena mobali na ko bala akoza prophète Emmanuel dodia nga pena na boule nanga nga mona nzambe na kosa te na prophète Emmanuel dodia na spiritualité ana momite sangana na ba pasteur te azamuta ba ambiance te na mona kayepe na Congo wa muto to mona prophète na minoto mona kebwe prophète na minoto mona kebwe ube pour ba pasteur ba kina ba stade awa ba olia ba kumya masanga ba ole ba Thompson na Shaba moi prophète na msoza yiki pena azap na rare na tala na misu ba pasteur makiono ba na elo te na njoto wa olinga ngana tika ifwa na fina na prophète Emmanuel misu na fina prophète Emmanuel misu ata ba 7 fois 6 fois na moni simbate on monta mbuka lekaki ke yalo ba ngana prophète wa ngwa somba na silika ipo tana taika ya tana fina prophète Emmanuel misu aboya esimbate mbuka pesa nga kanda na mama kia lakini na oloba makambo sans preuve sans nini alukela ba kamuna ba église alukela ba problème ba to ba sanda seka ke no beta liso ke ye moi sa prophète Emmanuel de diputanga na fina prophète Emmanuel de ministre to ba livre simbate mbuka ya koloba mamba lukuta momoni na pe na beta ke rentre à César qui était à César ça on comprend na ngai bina so na un peu sur délivrance na yo olobi 80% hein do lo biki à 80% parce que na 20% tikali wana ni nango lelo oyo depuis oyo ba ozwa délivrance na yo ni nango mona apena geno ezali babilo mo ekangama na yo ilongo raté tikala te olobi obimaka te ça fait 5 ans obimana ombalité tout ça bakamba bien quand même échanger na vie na yo belé bien bomela ressources te ningo lobi mais ni nango tikala finalement ilo nyo tikala bon elo etikala ngaka elo opena na balo la miso wa fan na ngai ngana ko sa te diamba na tika penda te na tikala data mon diamba adoye mo betango data mo so la vana kansi le monde est méchant moi je suis data ya diamba na mairie mais le kala na zalaka te votre data non expliquer OK na zalaka ba na chepe na plateau na obeta na ba 30 boules pona ba kanda ya ba vie au moins ba likaye comme kwa mapa ndeti ka ba chango mateka mais lelo et comment même suspect na aussi ça tige monter et comment pe rare so moi ba nostalgie la muki
na moi on a su moi likaya petit beta na marise le nani mawete wana on m'a bio à $5 bon yo somba banda o mela bo tikela nga détaf tikela nga détaf pampa wana na koko sanza mete na beta ba détaf côté na mona penda ke eloko ke moezwa nga moi côté na yango wana likaya moi ba détaf tikala côté msusu so mto yo loba lokuta pona nga na TV en tout cas na otika yo téléphone na ya loba nao côté na pene tikala na 20% donc koyo pene o koseli nga neti Anya Star koseli nga makambu Anya Star koseli nga makambu abike na bokele malade na BCBG et pourtant na BCBG tito bina ou badanse nyonso baza vivant baza pe témoin na poto mutu atika ozo malade na njoto azate en plus ngamo na quartier na biso ata mpuku azamba kufate ata njinji ngungi ya quartier kufate famille kutu tina tike obina na tike musique mutu akufate mais Anya Star aya okosa ama makamba binga na bokele malade puta bisonzo tito bima musique lelo mutu ndakumina na bavi na mutu atika ozo malade azate na orchestre ko senga to ba mke mutu ayebikisa zaite déjà ipona obebisa image nanga il fallait na ya pour régler par contre na Anya ke mutu aboma tana mona za Anya Star Anya Star mutu aboma tana mona po abeta emosinjo pa Claude Machala pe agmaka tala mwana na TV abaki loko esangisi baona Claude Machala eza mwana tala mwana bota raté donc na laka pena tala mwana benga nga bina kendo charger na Anya donc on moni ke na isa Anya kende ko cimetière aye cimetière singa tala mwana bolimbisi parce que ngaite azana malédiction mama tala mwana kenda na kanda na en plus ya bima abeta tala mwana mosinjo mais nga na mtatambola tugo na linga mbala nga moko so mbala nga mote na simba raté utanga na sala 2 ans orchestre tala mwana na MG30 na tika obeta mama tala mwana mosinjo tena wana mona papa Claude Machala kwa père nanga mais na otala Anya Star beti mama tala mwana mosinjo ayepe nga manke mama ta mama benga nga na adressa ki donc na tala ke so mutu yoko sema makamleti ba Anya Star bon nde na yeliyo ezamo ba 20% tika langwa wana 20% na pe mutu na pe nzambe mutabika 100% donc na mutu bilo abongo na otala batu mingi ba ko loba lokuta ponanga en tout cas 20% zana pona ozongela bango na ko loba parce que même bebisa image nanga parce que nga mutu na loba vérité na loba lokuta te ça na comme donc 20% lobi wana mais elona ina so ngama muki parce que lobi ke utikela ba détaf non il a ce que l'homme matelio ba na colère ba vie parce que l'homme matela ko bongo po pousser beta ba détaf wa les années non ba parole ba vie ba yebisa ngati oui ngana mutu na fo ngana mutu na zamu tu jibe mpela mjo na ngai obike jibe na botolela mambo wa mutu tena yokuta poste vide ngamu na longole ba souci ngake boma ngamu na ngana longole ba souci ngake boma me tant ça va ka bola ina mwasi te ngana kuta bena ke ya zaka libre ngana ya bena BCBG na uti bena katela tena uti poto ya Zenith totamoli monde tena vina msoko folo mde ba États-Unis banini to yebo to beti ba sala mnene na ye na longwe pa ko folo mde parce que yeko kanga pe les kagati le opena longwa pa ko film de lokuta pe le ka etro to sala 9 mona poto to vana mama lia na Anya wana na beta Diston bigogo utawa binga chanda pot mwana na beta ke na bipetsa misale zebele ona bina na sana mbetu na bina na mema oli susu esanga ba double na mtu na beta Diston beta Diston bigogo abe chanda pot mwana beta bigogo sio tango to zongi abi ten poni na longwa pa vie na ko fona bide to ba mba po na senti ki malobeze bele meta eza muke bon na longwa ne pas vie na parce que biso ne les aboye to na 8 personnes 5 personnes ba kim de tikala 3 ngai chouchou de pas patience via Alexandre so ba mi tukati Mercedes ngai rouge patience sur ya bleu chouchou ya grise to kena pe na port kuna na France to keto coach ma mituka donc tant to baluka bo njoka pe mituka bimaki zonga pa bakolo na ngo c'est-à-dire ça veut dire zonga pa bakolo na ngo tant to mi poto to na mituka ya te on a longwa pa vie na kanda biso to ke 8 bat bakimi bat bakimi 5 biso susu mituka on to ko tonga na masuwa ndeni susu mutu kwa ya karate ndeto bengi me bata poto tibe Cléper mbila wana Clévier il fait Cléper bien mettre ma chuda ndeni ai petit demi tu ke saison pa bako eka bo baluka bo mitu ke zonga ona longwa maintenant na ko ti BCBG na yo wana na bujari susute en tout cas chance nyos na to na quartier la te ba relation ba ministre ba ni poste ngai ba ministre oti na ba jet privé na quartier la tana ba jet privé ba ministre donc senti pe na zai munwa sa ba konzi ba jet privé zo ya maintenant na komi BCBG papa Chira Bouka Rassim donc Asiranga c'est moi la femme de babé babani
Ngande moi c'est vina quoi. Alors je vois malobana ce qu'on est comme de matanga. Matagayo ah c'est kanda. On m'a scoqué l'amour, on m'a criminé l'amour, on m'a détruit. En fait, il y a espoir, en fait, espoir ils allaient qui. Naza basi mon bimba le belete. Naza sona na mbaye na mo so bien que tu es la femme de ma vie na accepté. Tu es la mère de mes enfants na je vais mourir avec toi. Donc là on a sur le bas là ngeza kanga na ndima ngo. En fait, les soucis, ça dit que au moni en fait yo to comprendre bien et là ils battent moi mutu. Ils allaient ba promesse à bolingo au jiba promettre. Pena temps vieux, une année 6 mois pesé belé na libala, na 6 mois pas ma peine encore kanisa e. Mais tant société une année 6 mois déjà c'est trop. Donc to comme déjà maman ba pauvre bana bazo kufa banini. Donc déjà ce comme malobalo sur une année 6 mois salaire monté. Donc ils allaient na moi escoquer d'amour. La moni ke matanga il bat quoi comprendre que matara et matara de temps basi ngana moi senga mibale belete donc so apesi or am et pas mobali respecter nga est-ce que malobani ndé bandoko mata surtout bolingo wane mata ba ndela ko ba sante toucher na mama toyi basa ko donc on est mata parce que na boya ka nzela nyonso na ndima babuka sim na bomba na bebisa ba relation nyonso e ko sala nga mutu voilà pona bolingo na e mais makamona so une année 6 mois loba sala ngote. Il y a la rébellion quoi. Voilà, d'accord. Comment blessé de guerre, il faut la rébellion. Non, ma poste que n'a expliqué bâtiment. Parce que quand on a mon ami sur bazoba, sur bas expliquer en vérité ba yo karaté. Quand on a finga, andimate bon ça va. Nous sommes bani na bandanga musique na ndenge na komota pa jibe na ndenge na zalaka. Na ndenge pe na comment na baisse bat ba mo cholangai. Ala la boye a comme fazer, ya kutaza esprit loté. Et bon la taille ko ba valeur nyo so la vie ma fute mataka. Ya on a rolo ba vérité na pour ma président na. Mais pour le moment, le prophète Emmanuel deux d'appel ça. Moi, qui m'y est allé. Tu as fait en profondeur dans côté. Mais quand même, nous avons fait. Mais n'ayant le bagage le lobby awa parce que le moment au bota awa, ça dit que boti morné, c'est vrai qu'il y a un souci. T'es morné, t'es ça va fauche couche. Pourquoi il y a combien il y a un problème mais bota, il y a quoi problème? Il y a fauche couche. Pourquoi tout il y a combien de fois d'abord? 5 et demi. Mais ça même belé. Il y a dit quoi? Ah, vieux, ça, on a vu sur ma cambo et comme un sous l'église, on a pour prophète, on a dit qu'il passé. Adam a caché le bagat à l'icolo, il y a eu pour le brouiller et puis tout côté à profondeur. Les années de volontaires, papa, les années de volontaires mobile, les années papa Chira, on a l'inaté tout bota. Ah, donc en fait, il y a qui bon, on l'a zébré, on l'a. Eh, les années que bon volontaire, ça y est, on a gardé ces musiques. Il y a limité. Il y a pas fausse couche, moi, mandor au salama. Il y a pas fausse couche, moi, mandor au salama pour et provoquer balongo la zébré. Et banana on a faux couchement boulot attendre un espoir bomba c'est moi na bomba on ça te fait ça ni et le moi voilà ça on comprend c'est spirituel voilà surtout le bien on va baka ça de le baka il kamo mais kamo on aime de bomba vinanga ba on va baka il kamo en plus surtout dans zo banga mingi prophète Emmanuel Dodi a péké singa vraiment ba kofi ba jibabi les passé c'est les passé tala liboso nzamba bombela en fait j'ai pas na hôtel abat parce que façon zo lobel awa ça dit que aux ala qui danser c'est effectivement bah on a la milieu aux ala qui voilà et puis non comme la kio ça dit qu'il y a bilo qui monter là attention tout à profondeur tu dois comprendre quand même que il y a un peu de spirituel tout ça là o yokuta là oui matériau de temps en temps mais ça là un peu moins dépression c'est vrai bah on nous dépression makasi ya makasi na comment pena que vieux dépression makasi voilà dépression makasi en plus vieux ça y détruit vie pena ça y détruit côté na ba spiritualité mama kindoki on m'a pena que elonga Sandra et comme yoko elonga chaque jour au moins elonga nanga comme yoko elonga zombie elonga na ko préparer film à zombie na ndolia batu na kata film mais on senti que ata ba tenti ata ba kamino sota santé qui mezarité au senti ene so gastrite na mutema isumezo longwa ndetika tolo potika la pambo ko na morgue donc ti comme un niveau docteur bisinga so bandoka so kanisi susu ba isume nyonso et que si le okufa donc c'est que makamwana na telema mais merci na Ken Piana so Alexandre Nzela Nzambe te ero menasima munduku ngeza mubulo te ero de ngasima munduku ero ninga kwa da militaire ça dit que au ça la vengeance ninga na boma bato belé bana ngo bon liboso ninga boma ko felo de Ken Piana pour la sakane donc va suivre na pena bo jeunesse nyonso va suivre parce que j'ai n'a pas ça peu bon confiance quoi voilà ça c'est vrai que les alliés conseil pour passer dans jeune fille oui la jeune fille donc par rapport à parcours na ba jeune fille belé faut va la hotel à ma musique eza esika morote eza stade de GT eza te fikini te ko sakana musique exacto il faut y a la spiritualité la monde mon so coach so bimé on doza neti biso doza boy il faut comme ça nzambi doza les mots
ya nzambe po wa misusu ato mona ba misusu ndo bazana misusu bazala kimia te na mabala na bango misusu pe bazala kimia te na bapoto to bazala kuna omona kaka ke il faut obipesa makasi na nzambe pe oluka prophète ya solo o azana nzambe o penda akobundelo bitumbana o nyonso ya mulili ozomona te ye azoyamba ngo azobundelo aza nzambe ya solo kwa prophète Emmanuel Dodi. Il était mais danger. Alors ce que tu quand même parce que tu beta on l'école que tu côté pour ils ont compris quand même. Ah oui. Ils ont compris. Alors ce que vie spirituelle donc comme au côté na kata bonzambe 80% délivré donc il lobby ah ba makamsu ya mikem ko la mais quand même moi ba des nino ande faut tirer quand même ngo. Mais ça fait fort ya otika mais logo wana parce que mais data fait un problème té yo moni pe data fait un problème té et tika manango na uti musika na place na kombi na tika na data muto na mais la 30 pli ya diamba pour comme na data eza vraiment ngolu makasi eza grâce pe muto a sali 5 ala la suna mibalité mibali bazo ya ba pasteur ebe ba ya lukelo ko eza na kati nanga na senti que na récupérer déjà étoile nanga na récupérer déjà bénédiction na récupérer des chances donc etikeli kama ba ingrédient masuma mike en tout cas na ko biga pe 100% te pona njambe te donc so na lubina bi 100% za lokuta même ba pasteur ebe baza na kati babika ba 100% te peut-être ngana l'équipe ba pasteur ebe la nene ya kombo wa mboko na spiritualité o na simananga ba obika en tout cas na ça l'évangélisation na za ambassadrice ya nzambe en tout cas simananga ba te belé babiki so que l'église na so poto mobimba dodi na dodi papa limo yebi en tout cas miracle à dodi na hymne c'est fait zo ratété na un adresse à bien pas prophète à bien musali à bien un jour biloko na mike ici là ça c'est très bien Sandalina tout ça na ilelo awa mais Sandalina vie spirituelle comme la bonzambe bonzambe lengné balobaka zo kuté bolangé expliquer d'abord biso lengné na za niveau parce que bien que moi mataka yo mais quand même au moins la vie na yo quand même c'est bien est-ce que vous vivre ndeni kulia na yo ndeni ni mbongo au sala répéter mais tu que vivre ndeni aux appelle la mibalité oh on peut son mbongo mais comment ils vont vivre siko na kata bonzambe mais on a biso que ya lui meleng na bonzambe za somo na minute on a na maman Nicole Feza maman adoptanga na église wa zulanga ndaku ya $400 afutelenga na limité une année 6 mois afutelenga na mofleri bato babike na otolonga mofleri po yoyebaka na baguerre to sala abisi na za sous voisin de président nanga na ngala ngana tika kuna na za voisin na bango po sala la c'est bon que viva n'examte même mère Nicole Feza non il faut longo kuma na Gombe na minto na Gombe na ndako kwa $400 dans la provision $350 quelqu'un de comme 750 provision on appelle ça maman Nicole Feza on appelle ça donc azam mère moko boinza même tatindela ngai ko zanga maman na papa na mokili donc na kena église a esi prophète Emmanuel de Dabi non moi nous fona zo en charge azana eloko nzambe na simani bat barobika faut na cha poser nde moni ki bakindo azulanga nda o za 3e ndako na Gombe 4 ans 350 rolia chaque dimanche zo $50 argent de poche nata sitina ni na kabanjoto na ngepa mibali tina ni na pesa njoto mutu asaka nanga na vana na saela nzambe di 5 ans na esimino complet oh mobalo alobi ke alinga sanda tindela vidéo sanda loba na je t'aime c'est faux na mincho na comment ça Jésus Christ le véritable Dieu de je t'aime asa mobile nanga komaka Jésus Christ le véritable Dieu donc ya moi ça une guerre de terre wa kenda ko embrasser ba photo wana ga maman Geda wana na mobile na film wana Jésus film wana la fois Jésus wana Jésus film ya assemble la Jésus film assemble la vrai Jésus et le véritable Dieu ndeti biso tondimé la véritable directement le véritable Dieu ça Jésus Christ les attaques ndé ba tebele ba pasteur belé ba église belé ba dimela Jésus comme donc Jésus comme les a na moni ya lima maintenant ba on est ya lima maintenant on dit matin que ça ya lima donc ba dit Jésus ba dimela ça c'est bien biso dimela Jésus directement le véritable Dieu ou le prophète Emmanuel Dieu derrière même la biso effectivement donc nzambe mo bi soki nzambe appelle sa vision appelle sa provision mo ka lenga za koloba ayena bonzambe mais a trouvé aussi vivre facilement ba futele ndako ko pese ba ça dit que c'est un peu ça la bonzambe oui c'est que c'est lengi na bonzambe na mitungi sarate na zo à chaque dimanche $50 quand maman fait on appelle ça quand maman Nicole Feza
chaque les 5 na 350 $. Dimanche on appelle ça nga de 50 ya bon semaine ya ngai. To sambela mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Donc 50 ane qui penga na ba transport. Moi ba giga. Mais chaque les 5 na 350 $ par maman Nicole Feza à part mbongo ya ndaku $400. So calculer donc les gens ba 800 quelque ba la lingate ba sangelo te. Au moins te que nzamba zeli. Na ba na nga boye mo ko na nga Sandra mo na nga vanda kimia na bali sola mobala bien ebi nzambe. Yo na mutu na ifo bala ka mobala ebi nzambe. Mobalo a lembi vie pour lembi vie bo se reposer na bino. Ça c'est très bien. Sandra Lina effectivement alors tout côté quand il y a un tout le dossier il y a Liwa il y a Rafin Tumba et puis tout le bilan moké peigné parce que tout à fait côté dossier là parce que yo pour se retrouver dans quatre mois pour makambo ane uta na chance ba bala ye nani peigné tout ça non Liwa il y a Rafin Tumba journaliste au yakufi na Belgique ou na mboka tozalaka c'est vrai que Liwa na ye il a suscité quand même polémique moi mingi parce que avant Koufa bon pas avant mais quelques mois avant a clasher trop là bas dans médias là finga maman Kofi Koufa a finga Denile ça finga bon dans Liwa na to yoki ke bon les gros attentes sur Kofi muto alekisier gros attentes sur pe Denile sikandinga lobaki parce que donc après comment faire apparemment bon habiter faire pour la nini puis apparemment on doit faire un bimela so ndenge wana alors ngai quand même au réagissement muké par rapport nango parce que comme yo lobby par rapport à makambo okutana nango tant dans la musique obimba pe na ba musicien ba makambo ya mystique pe omona ba makambo wana est-ce que tu penses que Rafin Tumba na Liwa na yewana ekoza na maboka bato bon ngana loba nesi bonenga pesa bato no bato conseil moi ya lima ndé to le kana te fe boye il faut to loba vérité moni mingi sozo na ba makambo lokuto ya bato ya ba président o monate so ki lope ngba la kilo mo eloko mo boye so pe ezwa akozo akozo pe na ndenga zo akozo po lobi makambo yebite monde ti biso basanda lino mabote be sona wele bakomba ko felo mide sona wele bakomba jibe mpiana oui sona yelo ba makambo ngana jibe mpiana eza makambo ngana jibe pela to mona donc eza na cause te sona bi ke jibe mpiana abebisa vinanga ye moko ko ta za bi ke mwana oyo ngam na bebisa vinae na isaka ke na ko bala na bala ete ba no so ese sala mate so na ko lo bake na quartier la te ko felo mda benef suma kila ko felo mda bien ayebi ka benef suma kila monte ke za sans cause donc pour abenda ngape makila mais ce que des fois on peut ça va journaliste sur internet j'ai internet YouTube comme mabe mutu Alexa bat nyonso ko finga mabe na internet za Karine Mokonzi asali école moko mabe tant Rafin Tumba le on a moni akufina regretter petit nanga ko Rafin Tumba bandaka vraiment bébé pende ya bébé Rafin Tumba so tali za film montal na elongiti nyonso ala mutu ma finga te et ande ti YouTube bébé sa bat belé mutu po atala ma ifa finga lo ba mamba lokuta à critiquer mutu à salir mutu mais pourtant biso ba musicien mamba biso ba leader etala binoti etala binoti po biso na ba leader to ye ba mamba to lo ba ke to mona ngoto ba sala ngo biso mais bino siko ba journaliste bobina raté boyemba raté na yebité siko mama leader na ngwa isa bino ke ba leader ba bimana ba abendeti Rafin Tumba ba vie la biso mo pa abimana mamani mais c'est ngamo na vanda na kamwa na tala niveau na lo vérité mais na yo mona ke wona za mensonge za lokuta eza mensonge za lokuta ba ko lo ba bongo te moni ba journaliste internet concerne on peut sabino peut-être molanda biso ba musicien to kabona ba président na biso ta to ko lo ba makambu bino bokanisa ndeto ko makambu na bino te ko makambu na bino te ya makambu na biso no ba président to mona ta no lo ba lo mamba jibe Kofi yo ndimanga Sandra pona lala na Kofi na lala na jibe donc na vanda pe na bango donc faut bon ndimanga mais yo journaliste on a droit te musano kende ke poser Kofi ba question tourner makambu yo journaliste musano oye ba vie artiste mais yo oye vie yo mo déjà o le kana TV o ba ke artiste na lala ka na mama na déjà zaki déjà muta koma ki mo we eza ko zo so na suna Kofi te zo so na mo we donc vie ba tango zo so na mo we ba malédiction ezali ata ko faire laquelle yoté ata ko faire limbisio mais nzambe na likolo monike ozo finga déjà comme ebembe yeba déjà za na malédiction OK on comprend
Et là neti natala kayi mokonja finga mampata vanda masivi mampata vanda atala ya lobelo ote mais tam susu mampata wa sala a lobana mutema afundo epa nzambe oyebite bibo kazaka tam susu ba musicien bako te baza bandoki baza ni non ezake malédiction ça avec cause ce qui malédiction non ça avec cause te ezoaote donc yo zolobo kize mutu na makambu ya lokuta makambu ya lokuta za jugement ya lokuta toujours il faut na cause moko boye po osali kombo mutu obelisi réputation na ye bino ya jeunesse musana bino ya internet comme po ozwa vie il faut finga kofi il faut finga faire il faut finga fali il faut finga jibe il faut finga wera mais bino msu na éviter pour en plus nos conseils botika bino en tout cas liwa graphine était ya bino na mona Denilez o atika ona mabo wa nzambe mais ba nzambe pe baza belé c'est ça Denilez atika ke na nzambe nini dozoyo pour la yaza nzambe nzambe solo te mais taw Denilez abia na tiki mabonda ye na maboko ya nzambe biso les prophètes Emmanuel de Joël ça que ba nzambe baza ebelé ba Jésus Christ pe baza ebelé sikoyo Denilez yo tindaki otika ki Graphine Tumba na maboko ya nzambe nani yo moka Denilez oyebi mais na yoka ki Kofi likina TV talo bango Kofi za mutamayele tam susu pe Kofi tika ki na maboko ya nzambe ya solo mais yo Denilez tango yo lukake maloba o a Denilez ya lobi mingi te reni so tali Kofi a répondaki te mama Sylvie Mampata Karine Mkonja finga aloba pete eza bato be ba leader ba finga ba jibe mpela ba wera banani baloba pete mais Denilez tango yebo yo na tike na maboko ya nzambe mais il faut Denilez oyo sabiso nzambe nini oyo tikelaki Graphine Tumba po ba nzambe baze belé ba Jésus Christ baza ebelé wana yo mo Denilez oyo nzambe tika epa Graphine Tumba lelo omoni ke lo émission ezotama trop po un fois musala nzambe pe soki balobi na pe bongo kota na chambre sambela ezate oleka na TV olobake na tikio keba pe jisita nzambe pe okobeta sur Denilez parce que ye assez musala nzambe mais assez venger na maloba na nyonso ezaki un peu sage message te. Ça c'est bien, donc quelque part, il y a un peu gros en boga et qu'on peut gros en boga. Et oui, vous en boga batou. Parce que ba propos na ezaki vraiment bien te monde entier to sepela na ngote. Mais était ya ba journaliste ba tikali ba ko lo ba manga solo. So yi bomoni nga sanda na lekini na mamba jibe na mamba Kofi ba mi ba nanga. Ba mi ba nanga. Na va na ba mpe mbule be, na tambo na ba mpe mboke bele. Donc, vous voyez que ça n'a pas de mais yo journaliste, yo musano poser pour Kofi ba question. Yo continue na ta vie privée na. Yo mo été à bino, bo cha musana no ba journaliste à côté, musana ba artiste pe à côté. Donc beaucoup travail vie privée à batu ya katité o ezoki ça mité mabad. Ça c'est bien. Ça on a compris rapidement quand même aussi dossier à Péniel également parce qu'il y a traversé un moment très difficile. Tentative à suicide, Liba n'a pas Simba quitté, problème avec ex-mobile n'a Mike Kalambaï. Bon, tout cela il a joué, bon, voilà, ça a bien été. Alors, par rapport à la situation aussi à Péniel, est-ce que ils ont des problèmes pour la yo, ils ont des dépressions? Oui. Péniel, moi je viens Mike Kamba là oui. Avant on a comme franchi. Oui. Viens Mike Kamba il n'a aucune église né derrière kuna na Isange. Azaï pour na personne comme une église né. Donc, tu as vu la photo, tu as vu la vie, tu as l'église 3 fois, 4 fois. Mais sur la taille Péniel, Péniel, il y a officiellement mariage. Mariage. Je ne sais pas si Péniel conseille na opé sa maman. Moi net nga sanda boye bananga boya na mama mibali. Banga nga to boya na biso na papa chéri to boya na Alexa mobile mususu te. Papa chéri zo mobile mususu te. Na Alexa na ngate na zo na ngapete. Ba o na zo kana zaka ba figurant ya olonga ka ba soif eza ba figurant mais motema pena ezalaki te. Ezalaka ke o tsheba msuna ba genou, msuta msuna mipende. Ko tsheba mipende ça dit quoi? Te bolingo neza ina motema. Ah d'accord, ah msuti na loboko wali. Est-ce que tant bolingo motema ekei? Si o bolingo nyonso bato bando ya vers ngasi ma papa chéri, msuta tshaba ona ba genou, msuta tshaba ona ba cheville, msuta tshaba ona maboko, msuta tshaba ona mipende na China motema na ngetikala vide. Ezela mkonta motina mobalu alembi vinga pela mvite se reposer. Isiko Péniel. Conseil na pesa.
moi na vie ce que boya na mobali ko sa pression sur les mandaté peut-être mobali na za na bolingo na yo poza na bolingo na ye bana yo boya na maika mbai na moni ko tala si moi cité apa makamba wa zawadi ya Vaseline on a besoin kaka abeta kaka katula soif achika ko laisser fiancé de l'autre côté mais yo boya na maika mbai udo changer combien mibali yo mo na fi mes pronoms yo publicité ka sona soutien yo mo aussi jackpot aussi o msusu ya Canada wana aussi o to mona ki o bachaki awa kala mingi te to mona aussi su Jamaïcain siko yo mo beti de ba tout ebelo sali baskale ebelo bamboka bolingo siko yebisa ngai lelo ozo dépression pona nini soko zaki mwase mayele ta oboyana na mai kalambai falu ko ta commerce na omoko o sala kata publicité ba ka sona na soutien na o sala ta o chemba tu basela ko ba publicité ka sona soutien yo mo mwasa pasteur ozo yo mo lusi ka sona soutien o sala en publicité o exposer njoto ya pasteur pe ozule ba mibale ebelo Bascal. Conseil na opesa soko lingi mobali. Vanda ta 3 à 4 ans, so linga mobali vanda sambela nzambe, sala ta commerce, ozela ena mpete okozongela yo. Ah banana boya na mwasi na ngai. Na vandi pe kimien. Mwasi na vandi kimien, na omone na terrain te, na omone pe ozo mibali pete. Azo pe mibali te, de l'autre côté. Avant de kimia a respecté ngai mobali pe ata za na souci na hote ata za na bolingono te ata za na souci no ta za na bolingono te mais moi so to boya na me respecté ngai sage bani wala aza sage ne tinga na sage bala bo mona na bima o BCB est nga na zo mobali non na zo mobali te la peut-être no monte po na za ki na bolingo akena na bolingo papa chéri mais na bima bangetu bolingo mo eza ngate na longole na motema mena pesa nzamba ko na motema nanga alukela nga mobalo ayebi nzambe mais c'est même chose il fait le ngosa bongo vandi est-ce que quelque part aussi par rapport à Péné tu ne penses pas que ba la kele pe mabe ça le kaki ba ko dio pour lobi awat lobi que remonte au musicien moi ma nostalgie mais quand même na sala na ndenge balakanga pe bolingo et ça maté mais Péné a déjà moi si femme mais ta bakabwana ki déjà là ba la kele pe mabe et que Péné lié mo nda tambo mabe en foutme ko zate en foutme ko zate pour sa femme mariée en tout cas en foutme ko tate pour nzamba ya mbaye bolingo na bino ya mbeli bana bino mais ce qu'on a sima wana ka faut Péné avant d'être 3 ans 4 ans alors ça ta commerce benga bazonga na mai kalambai po mai kalambai pa lingaka ye po mai kalambai pa sa mikolo beleti lelo na laisi fiancé te na balité mais siko Péné linda ke rapide fort le ngo pouvoir mombali ke na mwasi kitoko na changer mi bai ndeni so na lingi na osala publicité ka so na soutien pe ba mona njoto on pe ndeza la kitoko ya njoto kitoko pe makamno so za chance te. Voilà. Mike Aba indaki yo moko Péné otamboli na désordre. En tout cas pour na ngai ta na tala ko no changer mibali. Na ba moi so za sage te. Mike Aba ngaka tala Péné. De ba bwena musika tala attitude ya Péné. Et c'est Péné ndeza na linga apenda ngai. Est-ce que Péné la sepel na séparation na biso o be sepelité. Mobala tala ka. Viens na ngai lima na betelo lilo moko. Moni biso basi. Toi ba mibali babala bisote mais bino mibali toi ba basi bo bala OK ndo za bo so na tra 10 filles mo bi ke na ba 10 filles na o nde na bala mais biso basi eloko sala biso to ba be so ba ndumba po nini bilo Péné la sali ozu oyo bo sali o lakse njoto bolali akei abali ote OK oyo awolali okos mwasi okos tata 10 mibali la sabango njoto balala kayo yo mwana na ndako emso bimaka mobala bali ote déjà bandi ko lala o ba parents ba yebite d'accord yango za radimte donc biso basi to na loko mo fo bilombo boyo ka ngale lo conseil lelo biso basi to ba mbali babala biso te mais mibali ba basi bango ba ko bala voilà c'est nécessaire et loko important il faut battre la njoto pesa na mobali o bala o mobali soki aye kolinga yo soka yepo na 16 mama boya uno panja makolo ndezi nga sanda boye 5 ans na bondela nzamba longola nga soif pe nzamba longola nga soif lo na 5 ans mobile nyonso ya faire ngai no yebisa fo ya manzambe opesa ame pa nzambe mobile lo abika ebi nzambe oyela mwasi po na sex te oyela mwasi po abala ye acha na ndako babota bana
mibali o ba oya pona ba sexe boko pesa njoto atana 10 mibali 30 mibali soki ba biba obala ote ba obala ote parce que mibali na ba yebi basi ba obala donc to batela njoto Lionel en tout cas pour nanga stopper non jamaïcain non mona ile photo na tongo na moni swa bisi jamaïcain stopper non na yepa yo mona njoto akende en tout cas sambela benga papa Mike senga bolimbisi wa mwasi ata na privé lelela ye batwa ye bate senga na ba bêtise nyoso osali po Mike apa vaseline na zawadi asai na ye lisumu te voilà yo éviter aux na été te amé ko sala na kuzu tu monte penel au scope bibi voilà donc éviter lisumu ba ko sala mo na kuzu papa lima mais muto to sala lisumu na kuzu yo éviter moi to éviter te mais na muto o sala lisumu en plein air ko asali mobali ya mobali ndazo ka soni makasi parce que Mike Kalamba ibada ya zawadi toyoka na biso sumu te magetu azani ya bakuzu mais atela moi c'était penel muto penel muta baby seza Mike Kalamba était penel tout suka na jamaïcain na po bangono so bamona njoto ba okende ndapesa kwa valeur ezaka pasteur Mike Kalamba. C'était vraiment avec plaisir avec Sandra Lina azoki une église peut-être sambela mo mingi le prophète Emmanuel tous états mingité to ko mona suka ma yo funa même pas prophète Emmanuel Dode il faut venande o yena kisasa wa o leki okutana prophète Emmanuel Dode kishi zenga mambo muto osa ba miracle o ezomona na bali ma obi ke bozo mona bato ebele bazotonisa ba église ba yebani baza na nzambe te ba pasteur ebele o mona bato yo nzamba osala baona cachette ya biso ba mke baone baza na nzamba solo en tout cas il faut que luka ka côté église ba batondi ebele te bato ba osala ba spectacle te bo luka prophète oyo ayebi nzambe le prophète Emmanuel Dodi tanga le Sandra ata na zan pena na maloba nzambe ebele te vers ba bible ezanga na mutu ebele te mais quand même c'est totally façon de dire nangai que spiritualité coach. Ça c'est très bien Sandra Lina Bambote Mingi na Pacho de Norvège en bosse de jeune maître élégant Diamons na kata Kinshasa to comme na suka Sandra Lina c'est c'était avec beaucoup de plaisir obi makambo lobby awa était batubele ça dit beaucoup na tamuke mais au bimisi makambo belé je crois que va comprendre en tout cas faut penser na yo et ce qui est vraiment plaisir la moule mi na batterie na Sandra Lina na bongo mutema Sandra Lina mais écoutez comme ça personnellement je sens quand même paix du cœur nous on quand même ça va donc mais ils allaient processus dans le bas délivrer ce processus il y a encore babilo mike nengo lobby puis dans souper toi peu batou à 100% c'est un peu difficile. Voilà donc papa lima na uti couvante na uti mokili. Kotama kamba mabe sala maka. Grâce à Nzambe nengo zala. Grâce à Nzambe no moninga bimi boye. C'est que vraiment adresse on ensemble les affranchis et pas prophète Emmanuel Dodi baza Nzamba solo. So pe prophète Emmanuel Dodi na Nzamba solo tenga ko kangate. On a na ba géant na ba être ko ba bima. Ah vie, tika. Ya ba géant makolomi la yo ko ba ya fi machakashu ba simba épée. Donc le pasteur aux Nzambe te soko yé aux épée pende ya géant na être la rata njoto. Mais le prophète Emmanuel Dodi a bundi bitumba pona ko matana 80%. En tout cas prophète Emmanuel Dodi merci Nzamba pambola. La komi pe pona finga muntu nazong sama be et comme ça moi soni. Au moins que comme koyoka batu soni po ba dosala ba vengeance ya ko finga ni. Okoleka na tevo fingai au finga Nathalie peut la mine en répondre te mais ngai na so finga émission moi fona yelo ata di émission donc j'ai un être que commandé nga ke faut no ba salité na ya ko finga ba ko ba salité mi ni ça donc ba par contre ko yinanga ah moi no kola timide ndena comment abu donc moi ke ba kusala nzambe ba ya solo donc le prophète Emmanuel Dodi. Merci Sandra Lina Babote, merci en tout cas la disponibilité na yo parce que c'était pas aussi facile. Ya limo ke na pressé boyna na o photo Ozo a poto. Il faut a poto il faut on a des ça a des questions. On a une question. Non mais donc on le dit déjà l'essentiel hein. Pour l'anga c'est vraiment c'est bon. Loba on prend aussi ça au bas. Question moi suka suka mbuku. Tembuku yeye azana na makambo te talaka. Te mais pas na makambo ya ko pesa ba fausse accusation par. Voilà, on se répondant déjà ici. Ba mbuku nzamba limbisa yo. On se répondant déjà. Ba nzambe o kosela makambo ponga mona fina prophète na ngami so ta ba 100 fois. Et simba te mo confirma moi sa prophète na biso donc nzamba limbisa yo yeba prophète na biso. Alors moi si na été na fina mi so simba te. Voilà. Na zela nzamba ti na ngamo bali ya nguya quoi. Ça c'est bien.
Merci à Sandalina. Merci à la question c'est coquille. La grave pour l'instant, tu as tout ça en direct, tout ça en direct à partir qui. Bon, photo en tout cas. Mambo Tasuka. Mbote na bino so bat bolinganga na ebike bolinganga ebele na binemi muke na bat balinganga ebele. En tout cas, ce qui peut na beti li bakuna émission au Bolimbisa. Na ze évangéliste, na ambassadrice ya Nzambe, na za pona sauver ba âme, na za pona ba âme qui maté. En tout cas, vérité na na esi alima 80% za oblika 20%. Beauté la ngai mkolezoya. En tout cas, bino nyos bolinga Sandalina beauté. En tout cas, ba journaliste à YouTube, bosala musala na bosolo, botika na kofinga. To boye un jour beaucoup fa bando ko c'est la bavie na biso ba kofi, bavie na biso ba musicien banini. Boye bande bozo tambola na malobani bozo bisa na munoko. D'accord. Oh ngana lobaka na sana raison le ko ekomela ngate parce que oh ngana lobaka bango be ba yebi ke ba sala ngo to ba vérité. Biso za ko finga te to ba vérité. Bino ba journaliste à YouTube bozo ya finga, bozo bebi sa image ba musicien congolais. Yango monitika lelo boko makoko maka o asali boy, o asali baso non. Ministère moko alié mutu azate boko notuna pasteur Denis Lezi soki atika ki Rafi Tumba na Nzambe nini o banzambe bazebele. D'accord, merci Sandalina, merci la précision en détail. Tout comme la souka, pour moi très bientôt, c'était vraiment avec plaisir avec Sandalina.